maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo power ya qualité pe quantité na été mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka et pe bandeko ya Power Base Car avec impact. Power Base Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyoso. Power Base Car, le travail des professionnels. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Cette émission, Tosolo Lapona Congo, présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge. Cette émission, Tosolo Lapona Congo, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir Bas Congolais et Belé au Bas Vivraka. Awa Nakati Yafou d'ici, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le lot Toza. Le 9 septembre, tozo sur la mambo Itali mboka na biso Congo naza ndeko na bino nazala Yannick Wenge ndeko na bino na yaka poto sula toza awa na kati ya Afrique du Sud marge mbutu me tokosola kaka makambo Itali mboka na biso Congo à travers cette émission ba xénophobie zo salama et salami awa ba bomi ba étranger pe tokosola makambo ya mboka na biso Congo à travers cette émission na obenga merci beaucoup. Normalement, Adèle Yomoza na souci ya ba Congolais nyoso o bazaka na Afrique du Sud ndenge makambo zo salama awa. Maman Adèle Yomoza na association na ya kana banu babwaka ma ba trisomie bautiste. Aza na souci comment bazo boma batu bazo boma ba Congolais na kati ya Afrique du Sud. Maman Adèle Yomoza azo maintenir koza na poste ya ambassadeur ya ba Congolais awa na kati ya Afrique du Sud. Maman Adèle Yomobo tema boto. Merci beaucoup, notre président Ndala ensemble pour une nouvelle république. Azobenga pe abina fu d'ici kuna boza commande toujours vivre kaka na ngolu ya Tata Nzambe. Merci beaucoup à toi papi Volca combattant na ligne mobile la pembe. Boza la branché botala la émission na kati ya congofrance.com aujourd'hui. Nazo sona président. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je reçois pour vous aujourd'hui le président Charlie Mingedi. Il est le président de tous les Congolais vivant ici en Afrique du Sud par rapport à Mamoussou. Ozo Salamawa, Naobengaye, Tosola avec le président Charlie. Tosola Mamambo Kanabiso Congo, Petosola Marambu. Yaba Congolais, Ndenge, Bazo vivre à Wanakata Afrique du Sud. Nazan de Golabino Congolais, Nayaka Poto Sola, Makambu, Talimbo Kanabiso Congo. Je suis avec le président Charlie. Président Charlie, bonjour. Bonjour, Ndeko Yannick. Bienvenue dans l'émission de Biso, Tosola pour la Congo, na congofrance.com. Merci beaucoup. Président Batbao Sikoyo, par rapport à la xénophobie que vous avez les Congolais ont délaissé, les Congolais, tous les position, les Congolais ont déjà présent, il y a les Congolais qui ont habité dans Mokoyo. Réaction dans les années, vous pouvez m'amener de ça. Bon, d'abord, ce que les Congolais ont délaissé à niveau de la communauté, vous allez très fort. La communauté a délaissé la communauté. Il faut pas y parce que nous avons la catégorie. Nous allons expatriés, nous allons réfugiés, nous allons sans papier. Donc, situation est que nous avons une communauté, nous avons une catégorie parce que tant que nous avons délaissé, nous avons peut-être ambassade. Ambassadeur, nous avons les gens pour nous relever mais à quoi il faut traiter le dossier des réfugiés. Nous sommes délaissés, il y a des expatriés, il y a des étudiants, tout ça. Nous sommes par rapport à tourisme et tout ça, parce que nous sommes besoin il y a ambassade. Ils sont à côté de la biche, tous les gens pour sans papier, réfugiés. Donc, nous avons expatriés parce que si tu es expatrié, tu es mobile. Le président va venir à l'ambassade de M. Okanga. Bon, Bakanga qui mais Bafungola qui pour ambassadeur à Zalaki des Ango, je ne faut que Bakambé Bandi, à la Kisasa, à Senati Bakanga. Tant que
situation ndenge ezali wana todelese mutu moko te awa tozosenga bato nyonso totiaki message olobi bandeko bozala na bandako mpona nini situation wana sécurité eza kaka biso moko mutu mosusu akoki kosalela o sécurité aza ti ozo comprendre yango tosengaki bandeko bazala calme bazala na bandako bazala na bamoyen ndeti ya baconnexion ya baréseaux sociaux mpo likambo nde tozoleka bainforme biso e permettre biso tose sensibiliser po ebandeni tokoko intervenir parce que totiki mutu moko te yo moko mona elobi na yovile ndenge ezalaki yovile balobi bakotaki ti ya yovile awa basali batrouble bato bakimaki mpe bacongolais bato mosusu batelemaki contre bango bon yango wana donc omoni awa déjà lobi trouble esalamaki tokufisi ndeko na biso omoni bato ya batension ndeko na biso moko atiki biso ya solo la tension donc appliqué crise dans batrouble na akwai crise cardiaque bamema ye boye AVC ebeni wana na mawa parce que oyo eza deuxième congolais akufi na kao etali xénophobie ozo comprendre ndeko donc bandeko bacomprendre biso ke todelese mutu moko te biso na kati ya communauté tozokuta awawa donc déjà awawa tozobenga bachancellerie tozokobenga ACR oyeba ndenge nini tokosala mpona koévacue mpona nini Afrique du Sud epiétine convention ya Genève oyo basinyaka mpona kosunga bato soki bakimili mboka mosusu bakóma na mboka na bango donc baza kobenga na bato soki balingi makambo mosusu ya Genève te biso totali ACR adeplace bandeko awa balongwa bakende ata na baaustralie bacanada basuède bamboka oyo koyamba bacongolais nde bulo biso tozokunda nango yango wana. Merci beaucoup, Président Charlie. Mais est-ce que le gouvernement a battu M. Soubaza pour s'associer, pardon, continue à faire avion qu'on soit battu dans bango. Mais biso gouvernement a biso jusque là et le bilan est l'autre par rapport à la xénophobique aux autres à mon Afrique du Sud. Ba condamné, le lundi bango ba condamné, mais pour condamner on a ba lobi sous que non, ministre na biso Maman Toumba pour les affaires étrangères, agoya awa pour ba kutana na gouvernement ya sud-africain, ba sud-africain. Bon, wana siko eza ba makambo na bango politique te ebisa ki biso lobi boye. Ba bomi congolais. Et comme déjà quand moko boye, et qu'il y a une crise diplomatique. Parce que moi na batu ya moi na 22 ans. Moi na biso bienvenue ba bomi na Bloemfontein. Est-ce que c'est comme moi na trouvé ko tolérer mo? Comme moi na bazini na ba américain ou ba nani, so eza ba bomi américain moko ba bomi français moko. Comment on est ba intervenir? Tolingi to ba bi que changement ne salami. Il faut que changement wana ezala nini ezala emonana état de droit wana emonana na ba acte bakomi congolais il faut que gouvernement na biso tala ne baosala kuna bandeko na biso batelemi mpona komanifester contre basud-africain ma bazosala mais bazobeta bango masasi bale réel ozomona est-ce que eza normal tomoi na bamboka mosusu baministre bato mosusu badéputé baza koaccompagne bato bakende bamanifester contre basud-africain alors wana nde tozokoregrete koregrete nde na eloko wana baobanga biso ndenge nini na baomonake biso mona mboka na biso tane baosala biso mais awa bango to baosala bazosala eske baosala bango eloko baosala bango. Ok, merci beaucoup, Président Charlie. Mais parlons présent de l'actualité. 15 millions de dollars et boungi na caisse à l'État. Na évité la présidence wana, moi je dois par rapport à 15 millions où il disparaître. Bah on le va détournement mais bah ibi 15 millions il y a l'État. Réaction dans les années du président bah congolais à Mougao. Mais bah le baraka du colonel sur la Tuna bah yépa. Ata bah musicien. Voler n'est pas bon. On voulait n'est pas bon. You have less than 1 minute. Détourner. Pour que les morts, sur le but de combattre la corruption. Et donc celle que mboka na biso pamba na matériel ya mwana corruption na impunité. Alors il faut tous ala ba exemplaire. Hein? Dika mwana faut ala ba exemplaire. Mbongo mwana za mbongo ya leta ya mbongo mutoki na biso. Ba so ba taxe ba impôt pour ba contribuable ya leta ya mboka na biso ba peuple bazo ko souffrir pour na ko mbongo na ba kuta ba taxe ba kuta ba impôt. Ça go yi ba muta. Mbongo fait zonga. Sur le but mbongo mbongo bima.
Ok, merci beaucoup, Président. Tu as déjà, tu as émission la biso. Message à Président Félix Sekene, le changement de mentalité dans RTNC. Tu as réaction à biso, tu as réaction à Président Congolais. Le changement de mentalité. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs. C'était là le président Charlie Mingedi, président et Congolais, vivant ici en Afrique du Sud. Balobi, toujours sur la carte, Mambo, qu'on a biso bocho landa mon intervention par rapport à tout ce qui se passe ici, à l'Afrique d'ici. Ba xénophobie, ozo salamawa, lobi toto koufé la Congolais, oyo. A piqué crise car na ba tension ndenge ba sud-africain ba tambola pour pesa pe somo ndenge ba tambola awa ba épée ba lati ba mangona ba na tanga ba chaka zulu wana ba zoya ba zobina donc kuta na za ko boma yo to ti ko perdre ndenge na biso congolais lobby a piqué crise bo ti ko ka ndenge président Charlie Mingedi a réagi par rapport à cette émission, mais merci beaucoup d'avoir de retour au Boutali Bisso Bozuma Tala Bisso na kati émission Oyo et merci beaucoup à maman Adèle Yombo, maman Wandima nae Koliana Bano Babwakama Alingaka Congolais à souffrir te maman Adèle Yombo Kalamingité ambassadrice Yafri du Sud Oyo. Merci beaucoup à maman Adèle Yombo, le président Ndala Wandala, ensemble pour une nouvelle république, bazo bunda batape na souci comme ba Congolais. Bazo souffrir na ba makamba xénophobique aux salama na kati ya Afrique, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci beaucoup à les boss. Je suis Didi Pumba. Merci beaucoup à les boss. Je suis Didi Pumba. Babi Power Baska, location de car oyo. Et qui na Kinshasa wana ngota mo car Delix ndenge biso ba congolais to beta mo tour na Kinshasa wana ngota mo car Delix oloué na car Power Baska. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce qui c'est là une émission Oyo. En tout cas, ça merci à celui qui tout au ciment et à caméra, puis qui artiste la lumière. Merci beaucoup à tout beau télévision d'ici là. Portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.